moto mapona kokuta na bino mokolo ya vendredi 31 mai 2024 pona kopesa bino basango na bino olokota lingala obongaka mingi babengi ngonge betisi mwa tango nde bokozwa ba détail. Toko pour la basango na bino na politique pona kosa bino te tata mokonzi ko Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki kuna na ndako na musala ya cité Union africaine envoyé spécial la gouvernement chinois na cadre ya 9e édition ya forum coopération Chine-Afrique FOCAF na mokuse bolanda ba détail na Yannick Moulengo. 9e édition ya forum coopération Chine-Afrique FOCAF na mokuse et kosalema sous format présentiel na esika ya réunion ministérielle ndenge emesana kosalema na tango ya masolo na bango entre mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe envoyé spécial ya gouvernement chinois ba lobelaki lisusu partenariat ya motuya oyo ezali ko exister entre école Congo démocratique pe Chine particulièrement na domaine économique social pe financier oyo ezali ko justifier invitation ya ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na forum oyo na bobimia envoyé spécial ya gouvernement chinois à Betisaki Ngonga Boye. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que monsieur le président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Esengeli koyeba ete uta lancement na yango na Pékin réunion ya forum ya coopération Chine-Afrique ezali na posa ya espace pour na ba discussion na o etali penza coopération économique entre Chine-Afrique. Bongo pour na Pékin biti oyo ezali poursuivi ezali bongo kotia masolo na point d'égalité kokolisa boyebi pe kotombola coopération Chine-Afrique. Ngonga ibeti. Président Esika Chambre base du Parlement, Vital Kamerhe a échangé avec Mokolo jeudi 30 mai 2024 na directeur, chef de division d'administration à Chambre base du Parlement, wapi basola qui n'a autant livre de dynamisation, Yabajan, Bolanda, Badetaï na Irène Boulemi. Message na ya motuya ezalaki tourné autour ya vision ya nouveau speaker ya chambre basse ya parlement o ezali penza ya ko redynamiser, réorganiser, améliorer rémunération à bagent pe cadre ya administration kobo sanate problématique et effectif pe komataba grade liboso ya ba directeur pe ba chef ya division ya administration en chambre basse ya parlement Vital Kamerhe a lobelaki création moko ya hôpital moderne ya munene na kati assemblée nationale oyo ekozala na ba spécialiste médical nyonso pe pharmacie moko bien fourni pona yango président assemblée nationale akani ko solliciter soutien personnel ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokokisa ba projet yango esengeli koyeba ete liboso ya ba directeur ba chef ya division pe secrétaire général assemblée nationale Vital Kamerhe atalisi volonté na ye ya kosala pona kobongisa ba condition de vie pe sociale ya ba agent pe cadre administration et institution oyo boyoka ndenge ya Beti Ngonga. J'ai toujours accordé à l'administration une attention particulière. Dans mon discours inaugural, j'avais dit l'administration a un grand rôle à jouer. C'est comme ça que je n'hésite pas partout où je passe pour essayer de renforcer l'administration. Nous allons voir. Je n'aime pas faire de promesses en l'air. La prochaine réunion, je répondrai parce que je voudrais que les chefs de division aussi soient véhiculés. Pour les autres catégories, j'ai vu les bus neufs. Je suis en train de me poser la question où trouver le moyen où nous obtenons de l'État un acompte et puis financer carrément un grand hôpital et en même temps à côté ajouter quelques bureaux de l'administration. Quelques directions peuvent être délocalisées pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Ceci pour redorer l'image de l'Assemblée nationale, mais aussi l'image de notre pays.
on voit un grand hôpital où il y a tous les services, mais qui est à l'Assemblée nationale, je crois que ça va faire non seulement la fierté de l'Assemblée nationale, mais de notre pays. Ngonga Ebeti. Constitutionnel Eriti Kobilisa Are Ozali confirmé décision ya cour d'appel ya Matadi oyo e consommé élection ya grâce bilolo lokola gouverneur ya Congo central mokolo ya vendredi 31 mai 2024 yango aussi décision ya conseil d'état ya kobandela élection ya gouverneur pe vice gouverneur ya Congo central ba détail bokozwa mbala ya sima. Membre de la force du progrès à Tchangou et UDPS, Bazalaki dans réunion, mokolo ya jeudi 30 mai 2024, on a quartier 8, tozoni bongona commune ya Njili, kolanisa mana sortie à gouvernement, ya jeudi Peshouni na wapi, Bazali kosenga na chaque ministre asala, mosala pona bolamu ya peuple, bolanda, badetail na tous pembele pe Judex Makingo. Bazalaka toujours sima ya vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tina wana sima na bango koyoka publication ya équipe gouvernementale ya mama Judith Suminwa Tuluka bayi force du progrès ya UDPS Tchango basanganaki bomo mesano mokolo ya jeudi 30 mai 2024 na réunion na quartier 8 na commune ya Njili na bokambami ya coordonnateur na bango mwana mboka Blondi Kipulu pe président ya force du progrès Tchango mwana mboka Jérémy Boti wapi basengaki na chaque ministre oyo auti kombongo kozala nommé akoka bongo kosala mosala na vision ya tata mokonzi mpona bolamu ya population congolaise boyoka ndenge babetsaki ngonga tosali na secrétaire général oyo ya biso ya parti Augustin Kabuya mokonzi pota mpenza ka ya bana Tchangu liboke Tchangu efoya bitumba liboke Tchangu ezoyede mokonza mboka na institution nyonso tolalaka butu donc vendredi na butu tolalaka butu nyonso si ntongo ya samedi tokombolaka tosaka mosala tozwaka eloko moko te tosala mpona nini tolingi te moto afinga pouvoir ya parti yango moni biso tolingaka totia journée na biso en jeu tolali libanda tokomboli ya 100 francs ya 150 francs mais bokota ka oyo nayebi ke gouverneur de la ville asa ya biso oyo présentaki biso pe commissaire le message oyo azwa bayiki ya Tchangu bazwa espace bazwa mosala ya sincèrement oyo balalela bango butu ya ofele bakoma soko kozwa yango mpo ata eloko bayimboka babandi ete message ya bayi forte progrès UDPS Tchango ekomeli bamembre ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka Ngonga Ebeti. La force du progrès, Bazali Kosenga, la vice-premier ministre, ministre, transport, voie de communication, désenclavement, Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Azongisa, ordre P, Atelemisa, secteur Oyo, il y a transport, la capacité, P, la rigueur Oyo, Bayebelié, Bolanda Bango, Bazali un micro, il y a plus Pembele, P, Judex Makengo. Tobaki lisusu maboko makasi mpo na soda du peuple mwana mboka soda du peuple Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na défense tomoni oyo asali na défense yango wana mokonzi ya mboka apesi lisusu confiance atindi ye na ministère ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo excellence tozosenga biso population ke oasime baresponsabilité na yo biso peuple congolais tozosouffrir na problème etali transport ya biso awa na ville province de Kinshasa ou bien na Congo mobimba eza vraiment difficile pour la population azwa moyen ya kodeplace yo lokolo ye wana kotisana nu ordre na ministère wana ya transport parce que eza ministère ya monene oyo lisusu bapesi yo uti na ministère ya monene bazisusu mosusu ya monene bapesi yo lakisa biso de quoi tu es capable ya koranger ministère ya transport tala transport société oyo ezaka moko ya transport na kati ya ville province de Kinshasa et comment kosala bademi terrain. Très bien.
ntango bisi ya leta ezosala bademi terrain ebongo baesprit terre ya baindividu ekosala nini parce que balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même bakonzi ya mboka tu oyo biso na bino mokonzi ya mboka Faci Beto aza wana mpo na peuple esengeli mpe bino bato oyo azopesa baresponsabilité bozala wana bolanda vision na ye mpo mboka na biso ekende liboso. Population ya Beni, Goma, Butembo na Nord Kivu bayambisa ngo ya sorti l'équipe de gouvernement de l'ennemi. Jino Eboa Paluku, correspondant à biso sur place à Betisingonga na Allo Yannick Moulengo. Kobima ya gouvernement souminwa 1 epesi penza maloba ebele na kati ya population ya Nord de Kivu mingi ya Goma, Beni, Butembo. Population ya Beni emoni décision malamu te o ya kolongola mwana mboka Jean-Pierre Bemba na défense côtier na transport bamoni te figure de proue mutu mususu oyo akozala na makoki to na posture penza ya malamu oyo ekobangisa kutu ba militaire po bazala na mulongwa malamu lokola Jean-Pierre Bemba mingi bazomona incroyable na mabe ko remplacer ye na civil kaka pamba to na mutu oyo penza asala ta armete ayebi pes bizaleli ya basoda te amona ta masasi te aza civil pamba to mutu moko boye oyo penza kobangisa ta ba militaire te bazobanga des gens que ba indiscipline na biloko bizaleli ya mabe pona ba population ezonga lisusu na armée nzoka armée komaki déjà ezozala discipliné organisé na makasi komata na règne ya ministre Jean-Pierre Bemba Gombo ba population mususu bango surtout pona oyo kotoyo ya Beni bajali kolela po ata mwana moko te ya Beni a koti na gouvernement oyo ata soki Julien na Nzangi bazongi me bango nyonso bazaka ya Lubero pona population mususu oyo babanda kozela pona Beni azaki andipase mbusa Nyamwisi oyo bakangaki baboyaki peye candidature na ye na Assemblée nationale bazotala ndenge nini bakoki bayoki comprendre ndenge nini te azongi na gouvernement alors que bakotisi basi ebele po batika mutu oyo na régional asalaki ba trans parmi lesquels baoyo bazokota Kampala na ba East Africa sa kofuta vizan o bakokisi bakotisi na baev ya moto na bango mbusa Nyamwisi. Beni, Jina Ivo wa Paluku. Totiki basango pona kokende na basango mosusu esingo kosimba ete eli ya commune ya Kasavubu député provincial André Kongolo akendaki ko rendre visite na directeur général ya office de voirie et drainage OVD na mokuse na tina koyeba mwa moke bare ya travaux ya kobongisa banzela ya commune ya Kasavubu bolanda reportage le tout ya Masaya. Na susi azalaka na yango tango nyonso na commune na ya Kasavubu pe koyeba bakozi ya bare ya batravaux ya bachantier nyonso ya société ya bana mboka office de voirie et drainage OVD na mokuse eli ya commune ya Kasavubu. Député provincial André Kongolo Costa, rapporteur ya assemblée provinciale ya Kinshasa, toujours au four et au moulin pour na intérêt ya bana ya Kasavubu ye akitaki na avenue Christophe Muzungu ex-funa na commune ya Limete mingi penza na direction générale ya OVD pona kokutana na numéro 1 OVD le stratège directeur général ingénieur Victor Tumbachikela na tina kosolola pe koyeba kozi ya bare ya batravaux ya bachantier nyonso ya OVD na commune na ya Kasavubu na nyonso Boyoka ndenge ngonga ebetamaki. En ce qui concerne de route, je cite ici rond-point Force, Gambela, rond-point Éthiopie aussi Victoire. Ce qui les empêche pour lancer les travaux, c'est les financements. Une fois qu'ils sont en possession des financements, les travaux vont commencer. J'en profite pour demander à tous les Kassavas
qu'ils soient calmes. Je suis là sur le terrain en train de travailler pour eux, pour que la commune de Kasavubu puisse devenir comme elle était bien avant. Nous avons échangé avec le DG et ce qu'il nous a dit dans un premier temps qu'il pourra faire pour nous, c'est assainir le rond-point Air Force. Ici, là, les travaux vont commencer en ce qui concerne l'assainissement. Et kozala malamu mingi na gouvernement oyo ya sika ya mama Judith Suminya Tuluka kopesa lisusu ba moyen na OVD pona kosilisa misala oyo ebandaki na commune ya Kasavubu kotika yango tango molai boye ezali malamu te. Longonya na honorable André Kongolo Costa motema ya bana ya Kasavubu ngonga ibeti. Tozali kokobakaka na basango ya société singo sibaete bauti kotia maboko na bato ya mabe oyo bakalaka bato na rekinal pe mwana uta na nzela ya tendance tozomi bongo na commune ya Lemba na quartier Rigini nyonso na bokasi ya colonel Mohamed Mulumba Kasongo numéro 1 ya police ya district ya Moamba Bolanda badetail na plus pembele. Commissaire supérieur Mohamed Mulumba Kasongo, commandant ya sika ya la police ya Moamba, ayepo na kozongisa kimia na kata district oyo na kokangaka bato mabe nyonso oyo banyokolaka population. Sima na ye kozala na matete wapi akangaki bato oyo babomaki bilenge mibale, ye akitaki lisusu mokolo ya jeudi 30 mai 2024 na Rigini wapi bakangi bongo bato moko mabe oyo baoperaka na nzela intendance mingi penza na arrêt Kinal pe na arrêt Mwanauta lisusu pembeni ya libulu oyo esalami kote wana. Bango babwakaka ba moelon na balabala to pe ba mesa soki mwana moto atutani na yango akwei babotoli moto soki resiste babomi na machette. Ba ekiri oyo ezali ebele bautaka na tiaga malolo. Ba elema la police na mitindo ya colonel Mohamed ba kitelaki bango kuna sur place ba tiaki bango maboko. Ya malamu ezali ete ba tie maboko na mokonzi na bango na kombo ya Antibal Shinarambo. Boyoka ndenge bato ba ekiri mususu ba beti ngonga. Somo Bolanda. Babomaki mutu na babutaki babomaki modele ni. Zaye transparent. Sa magistrat. Nanti aza prison. Donc bazaki na ba machette bien nini? Babomaki na ba machette. Ba kati babomaki. Kati. Sona poso le transparent mati qui sent sa campagne qui sent sur asalili akimi bayo luxa transparent bakani transparent ke bono boyo ke bono na bomaki longo yo sokolo balikamba boma ye moko pe colonel Mohamed azangaki te kobetsa ngoko. Est-ce que oyebi ete azango 3 fois. Combien de fois? Pe batika kayo la kanga est 3 kongai. À quel pourcentage de prison? Ok, prison. La kanga 3 fois. Ok, prison aux zombies. Au nom de la population, au niveau de la population. Cette fois ici, au Kobimaté. Au Kokende Libela, cette fois ici. Total à ce Kobimaté. Gonga Ebeti. Salle de recueillement AFCM aux avenue hôpital na quartier C tozomi bongo na commune ya Njili ebongisi ba place pour na recueillement yango ba bemi na mutu nyonso oyo alingi exposé corps na ye pendant 1h45 Bolanda. Reportage ya Judex Makengo pe Yannick Mulengo. Association des femmes chrétiennes en mission en collaboration na maison communale ya Njili basali salmoko kitoko ya recueillement tope cérémonie pour la kopesa hommage ya suka na mowei pendant 1h45 minutes avant corps ekende na cimetière.
espace oyo ezali pona moto nyonso pe talo na yango ezali mukie makasi. Salle de recueillement AFCM ezwami juste en diagonale ya morgue ya hôpital de référence ya Njili na quartier 7. Pona kozwa bango bobenga na numéro oyo 091 05 99 460. Ngonga ibeti. Na basango ndo na zuningisi yako kabwana bino soki bo sepleke musamalam obo pesa merci na Purus Pembe ya sima ki caméra na réalisation montage salama kibongo na Christian Makutu reje final za kibongo ya Serge pour l'édition za kaka ya Purus Pembele mokolo ya samedi bokokuta na Purus Pembele oya ko pesa bino basango na bino oyo ko sa lingala obo lingaka mingi babeni ngoni beti tikete kimi okolo ezala o mabota mabino.